na zoom Congo please zoom bango tout zoomane yo zoomama zoom Congo please tukumi na tango ya lisese basi babeto lisese usuzo proverbe mneni ta libeto matoi lisese yoka proverbe tokomi na moment qui tourne la pebino moment ya proverbe père tozwaka les sagesse boanya en tout cas zobik na pape po okoma sagesse lelo soki ezali nini yoka balobi boy atanya ou akomi monene ndenge nini jamais akokoma ndenge moko na nkoi pona yo elakisini to la nisiko. Bon, l'ICC on a selonga elingi koloba boy parce que biso toza batu me ba pesi na nyama. Cela veut dire quel que soit grandeur ya likambo ozo luko sala obe ya posa oyo zanango mais okoki ko changer nature te. Otika la kana nature on nzambe akela yo. Sur la question na da Joana isa rolo baki moi na ta commune ni ro comme le papa na été. Pour na nini surtout tali bien na sagesse au papa zana moi na ro comme na honte. Bon, selon ngai pe d'après ngai na lycée wana ngilo bake. Bon, na sens général, ngilo bake donc mwana ata koli na yendenge ya zali. Ata zana ba mbongo na ata zana ba makamiso akoyeko zanango. Ai ba bieke akoyeko leka papa na yete. Do akoyeko leka mukolo oya botama liboso na yete. Siko na sens ke bango baptiser na sens ya nyau na lion. Nyau azanya mamuke nko yazanya mamunene. Nyau wana ata kwa zandenge nini akoko jamais kozala kokokana na nkoi oza nyama munini yozala kwa bana na ba papa to bana na baboti baza likolo ya bana do mwana nso singa obeyir pa papa na ye to ba mikolo nso baza liboso na ye. Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous informer. Donc comme il y a un moment ya proverbe to pe lisese ba ya mayele ba o kozala toujours na habitude ya kokoma bozo ba kaina ba stylo po bolanda proverbe ya lelo ezali nini. Mwana moke ata mati na nzete akotika la komona mosika te koleka mokolo afandi na sa nzete. Bolanda. Mwana moke amati likolo ya nzete mokolo azana ase mwana muke ata amati na likolo mokolo aleki kaka ti ayoki mwana muke soki amati likolo mokolo aza na se mokolo aleki kaka mwana muke esilinga nayebi lisu te papa mama mpona ngai eza presque balisemo balobaki monoko mokolo elumbaka solo elubaka maloba kitoko dans le sens que donc mwana moke amati likolo ya nzete amonaka mosika te koleka mokolo afandi na se donc c'est que par rapport ya bavie oyo bana mike ta mosusu bazomene a des fois ta mosusu kewi okose retrouve mwana ya mwasi a des fois ta mosusu peke mwana ya mobali bakomba des fois bakosala bavie moko boye bakomela babangi libanda kosala tout consort mais mokolo ntango azopesa conseil po atalisa ye kewi oyo ozomona na yo kaka toujours pembeni mais tant que ngasa mkonso na musika vie na yo kozala peut-être na be to ozo mener sa vie moko mabe tant ozo vivre déjà bongo tik suka na ya kozala tam kumo na vie ami ko comprendre na sima c'est déjà trop tard le sens que na le bien na sens que oui mokolo amona musika par rapport ya vie na sagesse oyo ambese mena asa mener déjà na kati sa vie yango moni que il faut mona liboso. Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. C'est-à-dire, monoko ya mobange elumbaka solo, mais elobaka vérité. En d'autres termes, c'est-à-dire, mobange soki avandi na se amonaka mosika koleka mwana moke oya telemi. C'est juste un peu ça. Tangi mingi. Ata asali nini mais expérience de la vie azana angote. Il faut recourir auprès de vieux oyo a une expérience abotami akoli amoni makambo ebele ye wana ni mutako ya kopesa yo mayele yo bana moke pote ata omati oyeba komona musika oyoki. C'est ça la vérité. Ezali l'ICC. Et puis, et ce n'est pas écrit dans des livres.
À moins que Moto Azali Mayele, un professeur qui a passé par toute situation possible de la vie. Voilà la réponse on a appréciée. Ce que Kokite, tout na mususu. Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous informer. Moment malamu yango yo Zoom Congo Plus était la bino spécialité na biso ezali ko pesa bino sagesse quoi ko memela bino impris na boyebi na bino. Moment ya proverbe yango ekumba ndeko ya lelo ezali nini? Mbisi azalaka na confiance ya mai. Mais kaka na mai yango nde balambelaka ye. Pona yo elakisi nini? Ozuite landa siko. Bon, mbisi azalaka na confiance ya mai kasi kaka na même mai wana nde balambelaka ye. Elingi koloba boy ba pesaka confiance na n'importe quel mutu te. Mutu ozotiela motema. Mbisi amoni te esika ne yakozwa bo moyeza na kati ya mai. Mais mokolo mbisi akokufa volambe kaka na mai wana. Donc mutu ozotiela confiance wana ye wana koteka yo ndenge Judas ateka ki Yesu. Mbisi azala na confiance ya mai. Mais kaka mai wana ya onde balambelaka ye. Bon, c'est un biso. Ndeti biso na ko le exemple na ko pesa biso ba Congo. Balo bakalise seboye. Donc ezakola. Donc mai oyo ba mbisa azalaka yango pe kaka balambelaka ye. Donc ezaka ndenge moko na ko lobani. Donc muto akosala ke aye to aye na dot na ye. Peut-être que le baga, tina na mbongo avant. Menga ko yaka na mbongo mbamote. Yo tina na mbongo na avant na npoto yebi. Peut-être yango na kale ko lambela ye. Yango na ba jate faut kaka mbongo miyela na avant bala tina na dot na ye avant. Po yango kaka ne ba ko yambela bango. De mbisi mai kaka oya zala kanango. Yango ka ne to lambela yo. De mai mbongo yo ye na ngo kilo. Yango pe kaka ko lambela ba bokilo na biso. Merci. Pour la bino ya lelo mbisi azaka na confiance ya mai mais aye barate ke mai yango nde ba olambela eza ndenge moko biso bato na mokilo kota na camarade moko o confie makambu nyonso o pese penda confiance mais mutu ana kozongisela mabe bien yende akotrahir yo yango ande lisesane linkolo Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous informer. Donc comme la temps auto so kamayele sagesse na ba proverbe bana kini benga papa benga mama benga mwana avanda azwa bwania ya bakolo. Proverbe ya lelo ezali nini? Mieux vaut kobukana lokolo ke kobukana maloba. Okopanet. Pour le kosoki obukani bako bobongisa ta sima ta plâtre otambola même maloba siko. Obongisa te. Sko pesa sko expliquons bien siko. Pour la kisi kotambola na vérité. Na mosembo banga nzambe bilo mo abongo kasi. Expliquez-moi bien. Mais c'est là Zoom Congo Plus ekotani na ndeko nsone. Après ça connaissance na ye na proverbe oyo. Mieux vaut kobuka na lokolo que kobuka na maloba. Pona o les grands tonnes olobini. Kobuka maloba yo moko zolba. Kobuka lokolo ezaki ba kobomisa moto lokolo. Mais maloba ezali nini maloba ezali lokwa mibeko ozo bongisa muto aza kotosa mibeko te c'est-à-dire asani na buki maloba lokwa lelo to mona kimboka ya Congo mutu fa la responsable par rapport ya maloba na ye donc tango bimisi liloba na yo oyo bato nyonso balani o bato nyonso tu baza na espoir nango o bato nyonso basasire ke na maloba na yango ekoko mema bato na nzela maloba na quel que soit na temps ko yo monike et comme une impossibilité par rapport à malobana obimisaki osasine na ba malobo obimisaki mutuni ba benga irresponsable za moto bimisi ba malobana soko ko kisa ngote bona ngai premièrement eza question difficile première fois na yoka yango mais na débrouiller kaka ko buka na lokolo soki to landi bien muta ko ki simba tabeki to ba ko tia isima lobi atambola mais ko buka maloba eza vraiment trop difficile. Na minute on a zolo ba pona société mobimba. Take peuple congolais balanda bayoka. Ce qui mutu alaki yo papa yaka mercredi na refuta ata moi 1000 fois et que oye mercredi apesioti. Eza déjà abuki mal. Ce qui peut ba continuer ti amboka bazolo ba kena lelo to
tokosala likambo songolo pakala ndenge baprometaki biso makambo ya université bakotia yango coudron bakobanda balaka na date baloba ti lelo yango na bapotopoto tozomona eloko moko te seke bazobuka kaka maloba na bango yango na part na ngai kobuka maloba eza vraiment kocréer désordre na mboka ekoki kofinisa bakonzi ekoki mpe koluka mpe bato batomboka kaka mpona malobo bango baprometaki population mais vomela buka na ta lokolo na nsima beki to batya masika okoki kobuka na likolo bakokende na hôpital basoigne batie yo nsima okotambola na yo atabwa te mais soki obukani maloba oza su moto avi te mpo maloba nde bomoto lelo oyo soki babiki moto wana vraiment te aza autorité aza sage moto wana vraiment makambo alobaka esimbaka donc a partir ya maloba nde ezokolakisa valeur ya moto donc soki maloba yo moto oza su na maloba kitoko te oza lisu donc maloba ebukani yo oza su valeur te donc kitina moto eza te yango omonaki wana motu pamba asalaka makambo ya malamu te seke maloba oyo ezobimaka tina eza kitoko te. Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous. Tokomi na rubrique na bino oyo bolingaka mingi eza bongo proverbe ya lelo eza nini bolanda. Surtout ceux qui sont en place à notre locaux, à ça par tous les moyens se protéger. Il y a peut-être un sens pour nous de la guerre. Qu'on y monte, sauter du misaka. Donc, moi d'autres termes, tout homme est faillible. C'est à peu près ça on a besoin de répondre. On a évité ce qui. Pour ngai la kisi esika batu bazali ba problème ezala nango kaka. Milinga wana nakoki kozwa yango ba comportement oyo négatif. Mutu aza na comportement mabe na environnement na famille na société donc yango eza ya le roi milinga donc la mukuse na kolo baka bongo donc milinga na symbolisant la ba comportement na ba caractère ce que eza mabe yango zo mona ke ezo mona na miso bato pour na la kisi bato nyonso ba problème na bango un problème à ça. Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous informer. En tout cas, tokomi na rubrique oyo bino bato mayeli bomesana kotia commentaire rubrique préférée na bino oyo esalaka magie ya Zoom Congo Plus place toyebaka ba sage na bato oyo balinga kotia commentaire na ndenge ya kosakana te moment ya proverbe. Proverbe ya lelo ezali nini? Soki okatisi ebale te koloba mabe ya ngando te. Proverbe bango makasi na kokama. Bona na réaction bato mayeli. Moi je dirais ceci. Oya monité na oya yokité akoki kolobati. Donc quand tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, et ça difficile pour loba. Et si tout ce que l'on loba, tu ne feras sortir que des blabla et des salades au loba correctement, parce qu'on monité, parce qu'on yokité. Or même la Bible zoloba, la foi vient de ce qu'on entend. Et zo sengana mo Christo, oya koyoko yoka dajo oya comprendre qu'il est si important que amona ayoka pour qu'elle soit capable de koloba correctement. C'est-à-dire quoi? Ce qui peut le loyo ozako yo mona muke yo jeune garçon jeune fille ozoko là konsekana no vieillard. Oh ya sala ki boité na vie, il a été fainéant, ya zaka boité na vie, azaki incapable yebo tout comme ça. Mais tandis que yo pozo kolanan, nano ebité parcours avion ne likozaila oyebi angote. Alors konsekana noté mutu oya vieilli peut au moins casser le côté na vie yo comme ko se parce que moi yo moi première pas à âge de 17 ans 18 ans 20 ans on doit développer moi vie bien ko se na tu ne sais pas ba risque combien oya courir pour que parvenir na suka na yango ko échouer na vie na ye soki objectif non o lo ba ko atteindre la vie nano komi yango te komi sana note donc boya komi matisa nzamba kitsayo potango yo zo lo ba ke olobi mabe ya ngando okomina na ngambo te nganda kosani akolia yo okufipe tokoloba lokola par exemple Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous informer. Comme la rubrique na bino linga kaming proverbe zwa big zwa papier bengande komosi bengande komobali proverbe lelo ezali nini? Réponse nanga kozala sur la vie quotidienne. Tout le monde a parfois
na mokili oyo so nini futur nini avenir ya moto ebanaka te kaka ye moko nzambe nde ayebanaka so nalobi bongo eza pamba te totalaka tosalaka baconstant concernant babayere ndenge bavivaka na balocataire na bango bayebaka te ke un jour bango mpe bakima se retrouver balocataire mpe balocataire bami se retrouver babayere nde mpo na ngai nalobaki non babayere bazalaka mba réserve par rapport na balocataire na bango parce que bango mpe bayebi avenir te eke arrive moko mosusu mpe ke bango mpe bami se retrouver balocataire mpe locataire oyo azalaki olocataire na ye mpe akomi bayere libanga lizwi ndeke tyaku koseka te bon eza juste adage elingi koloba te soki likambo lizwi moninga yo kosemonke na ye te donc basepelaka na malere ya moninga te donc c'est un peu ça ezali adage oyo elingi koloba tout simplement ke problème oyo ezwi ndeko na yo yo koseka te parce que yo poza mutu un jour ekokomela mpe yo mpo na ngai namoni yango wana nde elingi koloba libanga lezwi ndeke tyako koseka te parce que un jour libanga mpe kokozwa yo par mégarde donc problème ezwi ndeko na yo koseka te faut kocompatir mawana na ye parce que akweli likambo c'est ça. Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous informer. Tokomi na moment ya proverbe bandeko benga papa benga mama benga elenge aya kozwa sagesse na proverbe oyo ya lelo ezali nini mwana moke oyo avandi likolo ya nzete amonaka mosika te koleka mokolo oyo avandi na se ezali nini tolandi elingo oloba na sagesse mwana moke akoleka mokolo te nzete wana eza nzete te eza nzete ya makanisi ya réflexion elingo oloba bongo atoza mwana moke mokolo olekoka na réflexion na makanisi eselo sagesse elingo oloba bongo. Bon, ça veut dire moi moke ata mati likolo ya nzete akotika lokomona lokola mokolo te parce que mokolo aza na expérience makasi epe amoni moi liboso mwana moke ata mati likolo ya nzete akotika lokomona liboso te fa tuna bakolo na ye nde bakolakisa liboso. Mpona ngai mwana moke amati likolo ya nzete amona mosika te koleka mokolo afandi na se. D'après nga nakopesa explication boye mokolo atikali ka mokolo mokolo aza na baexpérience ebele par exemple na plan intellectuel même si mwana moke azwi bagrade ya ndenge nini même esi amati na niveau nini akoki komona mosika te koleka mokolo afandi na se du mokolo afandi na se aza na baexpérience ebele eza na part ya mokolo kozwa mwana na kolakisa ye expérience ya vie lolenge nya kotambwisa vie parce que mari mwana na mati likolo ya nzete ayebi ebele te aza neka mwana moke mokolo atikali ka mokolo. Bon lisese wana elingi eloba ebele elingi elobaki non malgré silence ya mokolo mwana moke akoyebaka ate koleka mokolo donc komona mosika koleka mokolo eza mwa pasi mpo mokolo abotama liboso nyonso mwana moke aoluka mona mokolo da mona ngo mokolo da mona nyonso mwana moke aoluka mona to azolinga amona malgré mwana moke ondosali mwa ndeti basine mwa ya suprematie nga na moni nga na yoki donc mokolo kaka mona nyonso liboso elingi olakisaki no likambo akomona mokolo deja mona oyo nyonso emonana deja oyo mwana moke alinga oyo omona mwana moke akomona nde mwana mokolo. Zoom Congo Plus, waouh, toujours prêt à vous informer.